Et pesi pasi bandeko bateli bébé à 2 ans poison na biberon maman na yakenda ki wentetika ki yepa ya ba voisin. Motema nini oyo ba congolais ba komuna ngona Kinshasa otela mwana batu ya moke ya 2 ans innocent poison akufa po yozwa nini yango to ko développer kaka na émission ya lelo mesdames et messieurs. Et comme ici batu na Londres ba moni colis oyo na forme ya mutu nde bali komona euti Brazzaville. Est-ce que mutu na kati alongo na Brazzaville akoti ba lingi ye ba scotch lokola colis akoma na Londres to ndengeni ba mindele ba kamwe na Londres to ko développer yango kaka awa na émission ya lelo ko kamwe. Ezayi susu likolo kambi ya soni te ya kobanga te mama muyombe ye asalaka bongo niau mao lokola poulet mao ezalaka niau mao pe ezalaka ba commande utaka partout na monde bateka pe emporter tina poto ye alambaka bongo niau ezayi loka soni te e comme nango normal bayanga na salaka niau ya sauce ya musaka ya mbila na chongo pe mwanga inga na kati na salaka pe ya ndenge bozo ba poulet mayo nga pe na salaka mayo na ngai ya nyau mayo na salaka ya liboke na salaka eza na bato ba benga kanga penza na poto kuna alo mama muyombe salela biso moi eloko na biso to lingaka nyama kitoko wana to kwa kozwango mona pe muto na moto apesinga pe mbongo nanga na pesi pe importer na akenango totika la kaka na makambo ya biloko ya kolia frappe longa na makambo ya politique e komiti na kwanga tala degré frappe yolo sala na kwanga bokomona emballage ya kwanga munene na kati kwanga mukie ndoko wana makasa boye to kosuka ndenge na makambo ya boye ezala kate kwanga munene boye kwanga koza combien 1000 fois quand même kwanga munene boy comme maman fongola kwanga fongola na kati tabilo mutema pasité. Christian Bosembe après agression aye il se porte très bien de boali komona wana azali très bien sika boye il séjourne toujours à Paris to kozongela yango na édition na biso kaka ya lelo Jimmy Congo Christian Bosembe Jimmy Congo Christian Bosembe il est là en bonne santé. Toujours rassuré, Aza bien, Aza très bien, en bonne santé. Donc, vous assure qu'Aza bien. Voilà. Roi Minikongo Fabrice Zombi azonga kibongo na kwa muntu na tina kotia kimia ye atalisi bateke na bayaka ke bayoka na bazali mutu moko mabele wana zali ya bateke kasi bayaka bayaki po bavanda ensemble batika désordre bayoka na mutu azali na mabele na ye bafanda kaka elongo po bana o baboti bakosuka wapi soki bango bapara babundi mutu oyo ayaki na ba population nyonso oyo mungongo mumbala muyaka mupelende mutsamba babungani mutu ayaki na bango na Kongo ezali ngai kumuta na bango na kola tiko ya awa mini Kongo uka songolunda akunda ata koko na ye moko awa te na plateau de bateke na lingi eloko wana oyo azokosa conscience na ye moko abalula bongo na ye sikoyo mutu nyonso azoya kokosa bino makambo ya mabele oyo ke bino bobundela mabele oyo boza na droit ya kubundela mabele oyo parce que koko na bino ngai na tikala kokunda ta koko na biso moko awa to yaki awa to lekani tokei na kwilu na kwa awa muteke ayaki akundi bakoko na ye awa afandi awa ekomi mabele na ye ayambi bino boye awa pesi bino zamba bofandi bobalani boboti bokomi loko bango bayambaki bino bapesi bino esika bobalani na bango boboti bana sika bino na bango kobomana abana o boboti bakokende wapi est-ce que congolais wela kasusu mabele alobaki mabele na ngai ya yote ya ngai mabele nyonso na République démocratique du Congo za pona congolais nyonso Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yangoyo. Ba Samuel, ba Chuchu, yangoyo. Afrika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fete. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wa pito kuta na kapona ko solo la makambu oyo le kabongo na communauté na biso africaine en général top et entrée na communauté na biso ya batu ya mangala oyo bayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na sengi na bino biloko mibale misatu te na sengi na yoka kande ko kotala ngai sika boye partager d'abord partager émission oyo po comme na ndeko moko songolo esika moko pakala soki oza déjà abonné na chaîne oyo continue ko partager soki oza abonné te batindeli yo lien bandeko meka ko partager yango ko s'abonner puis ko s'abonner ko bossa na te ofina kabongo cloche ya notification pour que tie publication na biso o rataka yango te yambo to betelo lisolo oyo l'équipe bongo na Kinshasa et pesi pasi ba empoisonner bébé ya désert ko pesa yo mawe ko pesa yo pasi ya ko sakana te mwana batu ya muke bébé innocent bo empoisonner pona ozwanini to ko développer liboso ba titre oyo omoni kuna na sommaire. Bande kozalaki kambu ya soni liboso bane ko attribuer kolia mbwa kolia niau na tribu moko quelconque bango baliaka kaka mbwa baleka kaka niau sika boye komi na Kinshasa e komi nango fréquent batu nyonso tu bakoma kolia mbwa batu nyonso bakoma kolia niau tala mama oyo babengaka ye mama Muyombe ye pena restaurant na ye e ye bandi ki alambaka na ye kaka niau
kondoko nyama ya simandaku degré alambaka niau wana ndimelanga bandeko suka okosilisa supu okolia musu ntina mikwa ya niau ozali kolia yango babengaka ye partout na mikili ya mpoto asalaka bamporte mama muyombe témoignage na yango landa ndenge ye mwali koexplike ekopesa oyo semona posa ya kolia niau ese kolia niau ozali mabe to malamu mama muyombe apesi témoignage ye moko landa ndenge alambaka niau poulet bato baliaka poulet mayo mais asalaka bana niau mayo kitoko landa yanga nasalaka niau ya sauce ya musaka ya mbila na chongo pe mwangainga na kati nasalaka pe ya ndenge bozo ba poulet mayo nga pe nasalaka mayo na ngai ya niau mayo nasalaka ya liboke nasalaka eza na bato babengaka nga mpenza na poto kuna alo mama muyombe salela biso mwa eloko na biso tolingaka nyama kitoko wana tokoka kozwa yango mona mpe moto aye na moto apesi nga mpe mbongo na nga napesi ye mpe importe na ye ake nango chance en tout cas boma biso makasi toyeba ndenge balamba mpe te mais toyebi ndenge babomaka ese eza mpe na musuni kitoko eza mpe na ilobuki koleka musuni nyonso bandeko na ngai na kufi na solo penza ya koleka sauce oyo en tout cas nazokoka susu te ezosenga intervention ya nkwanga ya mongwete ebimawa nto fufu ya mokalu ebimawa mpo eza somo penza olamba nyau na nga mwana mukie ya solo est-ce que ndenge bomaka banyau wana nanozwa accident ke nyau pe atelemeli yo boya nzimi ke atsayo manzaka to bobunda pe na nyau nene komela ote ba chance te komela nga nyau salandanga ya solo baza nyau aza nyama moko za très cher pe baza sauvage bakange pamba te nga nyau salandanga na bambi na kangisaki bien te alandinga malheureusement za mwana papa na tambo na mokilo mais nyau eleki libala nelengi nyau eleki libala nelengi ya solo wana eleki libala do basa poto bokipenga ite do na bali nyau totikala kaka na makambo ya biloko ya kolia bandeko toali koboma bakonzi ya mboka o bakonzi baministre bayibaka mbongo bato be motema mabe bazobongisa mboka te kasi tala mpe na se ya bandeko frappe comme na niveau ya kwanga botala à l'époque nga nayebi te bandaye kolia kwanga moko ya monene bandaye kobenga ngo kwanga ya 7 jours et bandaye kouta mingi plateau de bateke bandaye kosomba ngo na wenze ya 7 na njili je crois tala kwanga munene kolia kwanga bole famille bobimbata 2 jours mais sika boye na yebite soki kwanga 7 jours et ça la kaka et ça gina kwanga kwanga 7 jours kwanga ya ntesa na kwanga ya bateke na kwanga mingwele ya mikoro na l'époque na yede soki ça la kaka mais tala sika be frappe et komiti na kwanga bandeko degré badali ko frappe na kwanga okomona kwanga emballage penda ebele bakasa ebele mutu andimia bebisa na ye bakasa ya kwanga me na kati kuna ate tukwanga ya mukie epesi pasi mama oyo asombi kwanga po ale na likayabu na ye na pilipili epesi ye pasi mama oyo aleli abeli na mloka mboka dege ya frappe oyo bandeko antuka to arrete boye te soki boye mawa mingi tokolandela bino ntina suka kobo kofabe na kwanga boye bakasa ebele kwanga muke na kati bondime na ngai ezali pasi nyonso wana nini moyen de vivre to escroquerie landa mamao bozo baka président de la république azama bebo alokuta bosala kwanga pena na modela kwanga boye penza ta bino moko 1000 francs comme eloko nini boa mitema mabe ata bato bakene matanga bakoko ndima makambo te baketina ba mort ezalaka te kwanga munene boye kwanga koza combien 1000 fois quand même kwanga munene boye ko mama fongola kwanga na kati ta bino moko mutema pasi te yomboka ngo bongsoka boye nyonso penza kutu so na liango na otonda te confrère na biso Christian Bosembe o azalaki agressé bongo na Paris et pas ya ba combattant tomoni bato ebele na ba page ebele bali koloba que confrère na biso mususu Fabien Kouswanika qui est à la base des consorts bato ebele ba cité ba kombo ya bato ebele mais Fabien Kouswanika est passé hier na chaîne naie à démentir Abi il n'est pour rien dans tout ça il n'a aucun commentaire yepé après na kiango kaka na réseaux sociaux ndenge bato nyonso ba prena kiango to tika kwa kizaka batu sans pour autant vérifier. Christian Bosembe se porte très bien ndenge boale comme on se porte très bien
déjà bande comme sous récupérer à Paris et à continuer ces jours à Paris comme se doit avec Kosala Moussala Oyo Kosala. Je rappelle que Christian Bosembe Azali président bon il y a 500 donc on est ensemble avec lui Bolanda un peu moi extrait au ndé bande ko bazoloba bazala Christian Bosembe il se porte très bien. Suivez. Jimmy Congo, Christian Bosembe. Jimmy Congo, Christian Bosembe. Il est là, en bonne santé. Toujours rassuré, Aza bien, Aza très bien, en bonne santé. Donc, vous assurez qu'Aza bien. Voilà. Jimmy Congo, on t'a bêta verné à quoi c'est chaos dans la République hier. Monsieur Balouki. Mouta bien la police, Barabas. Barabas, mouta bien la mbila. C'est bon, on vient de récupérer M. Christian Bosembe par rapport à l'agresseur arrivé qui est dans l'hôtel. Mais bon, il est bien là, bien portant. Le problème est en côté, Tozanaye, à Paris, séjourné passé dans le bien et puis retour à Kinshasa, c'est merci. Donc c'est juste pour vous dire, comme Roby vient de l'expliquer, Christian il est là, il est bien portant. Donc il continue à les alité. Sauf que toujours passer un message dans le bateau, il commanditaire qui va acter wana. Il va appeler que non, ce qu'ils ont fait, retourne à Roby Ozala. Peu importe la réalité, mais nous on est là, le frère est là, bien portant. Alors ça, c'est séjour naïe, ici, à Ozon à Kinshasa, et puis il y aura le temps, il y a vous expliquer, les détails à nous et à l'âge. Je la conflit ya bateke na bayaka ezopesa passe, ça fait couler beaucoup d'encre car il est infatigable. Le roi mini Congo Kin Fabrice Zombi, il est toujours là au four et au moulin azonga ki lisusu na kwa muntu na plateau de mateke pa wapi ya kotalisa basi ya basi o batala kuna na bana ke bapekisa mibali na bango batika kowela mabele wana ezali ya bateki plateau de bateke de bayaka bafandi wana baboti s'installer wana bayaka basana mabele na bango quelque part mais bateke bandima bayaka baya kofanda wana babota bana basangana bapesa ngo mabele bana kowela mabele te parce que bayaka basali na mabele na bango comme il se doit. Yé, comme étant chef na bango, roi mini Congo, a talesaki bango le bien et le mal, ba bandeni ba ko vendre ensemble pour na mabe ezalate, pour ba to belé na mitso ba kimba zamba, ba koti ba zamba, moyen ba la susu na vie normale ezalite kasi yé le kola mokonzi na bango azalaki wana pour na ko conscientiser surtout ba mama, ba talisa mibali na bango na bana ya mibali ba tika ba désordre ba fanda bongo ensemble. Roi mini Congo tolandaye ndenge a sola kina ba mama na bandeko na kwa mutu wa ezalaki après rencontre na ministre nouveau ministre intérieur mwana mboka Peter Kazadi o a prometaki que kimia ekokota bongo na kwa mutu na plateau de bateke. Suivez Roi mini Congo Fabrice Zombi Kavabioko. Boye ina biso awa eza ya sentiment ata mukete parce que bato kokufa pasi kokota na mboka. Nalingi na pesa bino conseil moko oyo bokotika la kopesa na mibali na bino na bana na bino te koloba boye mini Congo eza ngai mutu oyo ayaki na ba population nyonso oyo mungongo mumbala muyaka mupelende mutsamba babungani mutu ayaki na bango na Congo ezali ngai kumuta na bango na kola tiko ya awa mini Congo uka songolunda akunda ata koko na ye moko awa te na plateau de bateke na lingi loko wana oyo azokosa conscience na ye moko abalula bongo na ye sikoyo mutu nyonso azoya kokosa bino makambu ya mabele oyo ke bino bobundela mabele oyo boza na droit ya kubundela mabele oyo parce que koko na bino ngai na tikala kokunda ta koko na biso moko awa to yaki awa to lekani tokei na kwilu na kwa awa muteke ayaki akundi bakoko na ye awa afandi awa ekomi mabele na ye ayambi bino boye awa pesi bino zamba bofandi bobalani boboti
bokome loko moko. Yango nalingi susu ata mukiete nayoka bino na bitumba. Nayoka bino na bitumba. Nayoka bino na kuwelela mabele. Mabele na bino boza nango ya munene kula na kwilo na kwangu. Eleki meme awa. Tozo yoka nanga na bino. Bo pesa conseil na bana na bino. Bango bayambaki bino. Ba pesi bino esika. Bo balani na bango, bo boti bana. Sika bino na bango ko bomana. Abana wo bo boti ba ko kende wa. Et comme ici, batu musu bakanza ki lokola poisson d'avril, tonizala ki bongo le premier vidéo moko etambol na toile na réseaux sociaux, bozomona na aéroport, il y a Londres, Koli moko ezali ko tambola abo ali ko mona na Koli wana ezali na forme ya mutu, batu musu balobi ezali mutu akiuti ki bongo Brazzaville, ba kotisi na Koli ba lungi ba scotch akoyi bongo na Londres et comme ici batu ndenge ba Koli bi makabozomona wana Koli wana o to benga ngonini ezali mutu to ezali Koli ba mindele ba seki nani a filmé te pesi pasi pesi ko seka ya ko sakana te kasi nakati kuna ba fungoli to yebi suite na ngote ko ko zala nini ko mona wana omoni ezali nini est ezali mutu to ezali Koli d'abord d'ailleurs ndenge na mona wana et c'est impossible oui c'est vrai que ça la forme ya mutu mais ko zala mutu parce que ce qui mutu déjà à partir à Brazzaville excusez-moi mutu a maintenant aéroport ya Mayana Brazzaville ba linge ba scotch nengo tina mutu akoma tina Europe akokufa na nzela. Est-ce que mutu wana zali akufa to zali Koli apama? Moi je crois zali Koli ba lingi ba sali yango forme nango pese lokola forme ya mutu. Mais ezali nango mutu te je ne crois pas. Mais on exclut rien. Mais ça pour moi en tout cas des 10% et ça la est ça mutu. Même voire même 5% et ça la mutu. Mais to ebi histoire moko le cas je crois na Cameroun to Benin moko film moko boye akotaka na kati ya ba pine avion na pays moko ya Afrique je crois Benin je crois on va vérifier akota wana abima tina Paris ba la kisa fi wana na information baninga basaka na kati ya kota côté ya pine ba pine koti mais akufa te akoma tina Paris boye bi histoire wana donc ils sont dans une image wana kozonga pona ko revenir pour la total sabino yango peut-être c'est le cas image oh ça a fait choquer les gens et c'est qui si kutu batu ya ko sakanate batu ba photo et bimi ba laxi ba photo oh ça photoshop nini boy to e kolukula blo image pona botala boy pena et c'est qui si ya ko sakanate image oh ils ont ce qui c'est là dans la numéro image on ndenge zali tala nan est zali photo ezali mise en scène parce que ba filmer ko filmer ba to ka mo oh zali nini eza forme nini Koli nini oyo na forme ya mutu boye ba kosi makambu oyo uti Brazzaville muta uti Brazzaville na forme ya Koli akomi na Londres et comme ici batu ya kosakana te landa aujourd'hui aussi c'est un autre jour Daïla le monde part en couille non ça dit j'ai du mal à imaginer ces trucs là aujourd'hui aussi c'est un autre jour Daïla le monde part en couille non ça dit j'ai du mal à imaginer ces trucs là j'ai même pas fini tokobetela osiko lisolo bandeko epesi pasi ya kosakana te na ozobeta lisolo o avec tristesse tosengi na yo kotisa ba mama partager na ba mama nyonso surtout ba o bazali na ba bébé ba mama o bazali na bana ya moins de 10 ans yo muto mesana kotika bana pa ya ba voisin otiki mwana pa pire camarade na yo no na ka Afrique on sala ka 2 semaines ko umela te oyebi état d'esprit na mutu na mutu te tala lisolo oyo kote ya yo bandeko tokobetela lisolo oyo uti na Kinshasa et ça vraiment avec réserve parce que makambo zali bongo pa ya mbura matari tozobetela na réserve pour na ko peigner au kaka. Maman moko na commune moko quelconque jeune fille aza presque jeune fille a uti ko bala asali kaka 3 ans de mariage na 3 ans de mariage joana yetanga bala ki azali na moi a botaki azoki zemi avant alors moi na ye azana 2 ans ye azana 3 ans de mariage babade ko fa na commune moko songolo ba longwe commune wana ba na commune moko pakala tangu ba commune na commune wana boyebi mapangu oyo zalaka et c'est la gamine ba porte belé lokola ba benga ngala benga ngo lokola école tata lupango zawana 3 portes à taba locataire bango bazwa porte moko ba uti okota
na lupango ngo bazwi porte moko papa akendaka musala asalaka quelque part na office congolaise de contrôle OCC papa bimaka na ye akendaka musala bamesana ki wana oui mais vraiment basala kaka soki 5 mois et demi ndenge alobi 5 mois et demi boyebi na lupango biso ba congolais soki tomesani bofandaka esika moko ere moko ezalaka boyebi ke mama Kingani alambaka soso mingi parce que soso ezalaka na ndenge mabete moi luxe pa na biso toza ba voisin bato oyo balambaka kaka libanda na makala kaka ndenge wana ekoka courant mpe ezalaka te bamoni kaka no fi wana ye alambaka biloko mingi ebimisaka ntungo ya kitoko oyebaka te mutu mosusu akolamba biloko ezobimisa ntungo ya kitoko mais biloko malonga mpe te mais ayebi nde kolamba peut-être ye olambaka biloko ya bien oyebaka kolamba te ntungo ya kitoko ebimaka te mpo lokola na Congo nga na fesaka na Congo eza lokola biso na bamikili ya libanda te olambi ngombe ozoyoka solo ya ngombe te. Moi je me rappelle à l'époque tant bali kolamba ngombe doki mutu kuta koloba te yo moko solo e kazoki pena solo pene ya ngombe do ba kukuma ba kolia ngombe doki mama wana a polisa lupangu na ba solo ya ngombe na ba solo ya soso jeune fille wana nzoka epesaka ba voisin na bango mutema duku duku voisine mutema duku duku mutema malamu te. Alors lokola ba mesana ki makasi mama wana linga okende wenze ya matete bakendaka mingi wenze ya matete azalaki na bébé ya 2 ans doki asokoli mwana amelisi mwana poto asali biberon. C'est pas la première fois ba voisin pe amoko zalaka bendika ndako akei donc mama mantsanga na par exemple taelanga mwana bébé na zokoya yepe na lupango ayebisi voisin na bango ba voisin na esi bino zalaki na tata kolo lupangu na 3 portes ba locataire babimi bango bazalaki wana na libanda nango voisine moko pe atekaka mapa libanda ya lupangu ka wana bande ko bayebi lisolo o basi ba comprendre lisolo tozobeta lisolo ngo kasi yango pe nande tozobeta eza pe na lisolo wana mais to éviter ka pona kotanga kombo bokomi jeune fille wana abongisi mwana très bien asali bibero alesi potopote consort akei na wenze ya matete boyebi na Congo ezalaka mingi ezalaka te lokola bato mosusu na Congo mpona osala provision il faut la catégorie bato oyo bazwa mwa mosolo na Congo baliaka du jour en jour chaque jour bakendaka wenze chaque jour basala bakitunga. C'est pas lokola bato l'étranger au monde basala provision peut-être à 1 mois à 2 semaines passé ça rare l'étranger mona moto akenda wenze chaque jour mais pas na biso eza lokola la coutumance bakomona yo soko bakala kitunga te c'est yo boliaka te il faut que na wenze chaque jour. Jeune fille wana bongisi mwana na ye comme il se doit ayebisi ba voisin to ba voisine wana mama Kingandi natiki mwana alali mwana alali biberon na esaka pembeni wana na baba nunuska ndezalaka wana soki alamuki ke aleli okopesa ka biberon ngana kimika mbango na matete awa nazali koya problème ezate jeune fille wana akewenzi tanga akewenze alobi na wumela yekutu te pasaka pembeni ya wenza matete zonga wana asali kaka soki 1 heure du temps aye kozonga boye mwana alamuki me mwana sana courage penate mwana bandi kolela kaka mwana ya 2 ans alobaka presque pas mwana soki azoyoka pasi to azoyoka nzala to na difficulté yango suka kaka na kolela donc mwana kolela qu'est-ce qui ne va pas tant mobile na kozonga na ba sœur papa uti musala bon évidemment na kati ya complexe wana c'est comme si bangonde ba ikokota balekaki batu ba mwa nyonso ya lupangu na mwa moyen. C'est fort possible on dirait balekaki pena papa lupangu na mwa moyen. Tangu baladi na butu boyebi ke bana maladi eyaka mingi makasi na butu ata bana kosaka na butu komona mayede makasi mwana moto fièvre ya kosaka te papa lobi non c'est pas possible. Opesaki mwana o nini ona pesaki mwana eloko te ka nenga leka poto nyonso tout normal mais opesaki eloko ona pesi eloko te biberon na nyonso ya moyo te mwana o ça va pas bakimi mbangu na mwana na hôpital donc bakena mwana na hôpital boyebi Congo ezalaka oui malgré bonekisa Congo pe mwa médecine ya liba sali mwana ba examen ba surtout ba moni anomalie pa ya mwana lokola kaka nzamba salaki na bango
boyebi mikolo na Congo soki obela ta mutu passe le muki okena hôpital bazo kosala ba test ya poison tango ba médecin ba osala ba test nyonso toa ba mekina no pe boye batala test ya poison ba moni mwana azali na poison epesi pasi ya kosakana te mwana muke boye azwi poison wapi nani apesi mwana oyo poison papa tuni mama qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que papa non nana kopesa mwana poison qu'est-ce qui se passe pas maman eko se rappeler non tango na kenaki wenze na esaki ba voisin to éviter voisin à gauche to voisin à droite kenon na tiki mwana wana botala nga mwana lali abitango na yaki na mona ki bibero ya mwana amela na tiki yango jaki full plein tango na ye bibero ko maki katikati on suppose que ba belisa ki mwana mais nga na kipaki pete siko na yebite voisine to voisin nini apesa ki mwana bibero bandeko tala mutu oyo kotikela mwana na yo otikaka mwana na yo epai ya nani nani akengelaka yo mwana état d'esprit ya mutu evide surtout na Congo batu bakoma na mutema mabe ata likambo ya mukie mutu muso akoyinoka kaka po lataka bien mutu muso akoyinoka kaka po na bandeko na poto mutu muso akoyinoka kaka po na bandeko na Afrique du Sud bateli mwana poison po ba yeba ndengo wana po la confirmer médecin tuni bango wapi bibero pesa ki mwana kende kozwa yango mama azongi ndaku azwi bibero wana aye nango apesi ba vérifier mutu nango bataki poison na kati ya bibero ba bengi mbila ye mbila azwi ba voisin nyonso tu azwi tata lupango azwi mama lupango na ba voisin bango nyonso tu bakei bongo bazoko samba dévoiler tala l'exolo auto bomela kyoto ye papa fiston beta l'exolo au rapide pona opene ba mama o basala ba bébé ba para o basala bana o ba message kotiki la bana bango pa ba voisin tala makambe komele yuse pesi pasi ya kosakana te bébé ya batu innocent à 2 ans botela e poison kaka boy atabino moko pasi ya kosakana te tala l'exolo muke to bombela kyo yango kasi yango to sisa émission oyo tika to pesa longoni to vandisa ba staff oyo basutenaka biso mboka na mboka sana bakonzi nango tokei bongo na Cape Town tika na fani sa ba prêtre ya Cape Town salaka prêtre mais aussi longo na catégorie ba prêtre babima mususu Teyongandu prêtre ya kosakana te leader na Cape Town Yumela Teyongandu na bosanité trésor Chikangu trésor Chikangu de Kapa mwana Kapa ya solo ingela i photo apesa tala te je confirme Trésor Chikangu yonde mankambu Jean-Claude Mukendi liboka pilipili liboka pilipili sila ka solo te sila ka somo te Jean-Claude Mukendi yonde mankambu umela talaka soisho doki liboka ya pilipili ata uniki tuti pilipili te soko tuta de pilipili somo za kaka Jean-Claude Mukendi na bosanité Shalako Mokondi ya Kapa wala ba prêtre wala ba staff pene ya radio lokole Shalako Mokondi ya Kapa donc bino tout en tout la calamité déjà Kofi Olomide azo na Cape Town après presque plus d'une décennie Kofi azo ya na Cape Town to kuta na bongo tokozongela ngo promotion na ba édition na biso ezali koya voilà ça bat o basona rabiso tangi bango na Congo tika to tanga bango na kompo bango ba soutenir rabiso comme c'est doit na bo sanité mama Mimi ona a wiki ya pasteur parti bango ba na agence de fret na Yoville Afrique du Sud agence de fret Family Legacy Group bango ba donc otie lelo ozui so po lingi ba ko ba kolisi na ndako ba yakati na ndako te c'est que bien umela mama Mimi ona a wiki ya papa pasteur parti voilà. Merci na mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne O kaka moko tozana na yiwana pour maman na supporter émission oyo to sengi la bino bo soutenir pays shop munene ya terre blamba ya banda ya griffe partout en gros na en détail yo muto na shop olingo lo terre blamba banda benga mama Charlotte Kaputu po lingi ya yo en détail ya kolata benga mama Charlotte Kaputu osana besoin ko kende chinte wala besoin ko kende ngwanzute wala besoin ko voyager tout la partout en Europe. Soko bengi mama Charlotte Kaputu ba ko sala o delivering ti esika ozali kitoko makasi kaka mama Charlotte Kaputu soko sana besoin moi on ya kotanga na Afrique du Sud école de pilotage commercial to pe militaire ya avion to hélicoptère to étude normale en Afrique du Sud mama Charlotte Kaputu ko guider bino kitoko
Voilà. Merci pour les sous la coordinatrice de la chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Bandeko. On a besoin de 10 000 abonnés jusque là. Dans 2 mois, tu commis 10 000, ça va nous faire du bien. Voilà. Ce que l'année émission Oyo et ses pelliciots partagés, Bandeko partagés, peut-être ce que Sungieto et Kosingando Kemoko, Songolo et Sikamoko Pakala. Quant à nous, nous vous retrouvons les après-midi pour un numéro Moussou sur Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyaux, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Le Collet Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.